que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Ah, tout ça na rocade ne bozomona nzela oyo euti quartier 1 et koti boye keti Efobank bimiti aéroport. Donc tout ça na njili boisserie précisément nzela munene bozomona za rocade a tout ça concession na biso ne bozomona bat bazotonga déjà bozomona bat basi ça ba fondation biso bazotonga bandako biso basali déjà ba béton bozomona. Donc ça nouvelle cité na biso to fongoli awa na niveau ya njili boisserie nazo répéter entrée na ngoza na entrée à quartier 1 Prince bozomona munene bouti quartier 1 et keti aéroport Efobank bimi. Donc ça nouvelle concession na biso ba concession na biso ya njili boisserie juste na makadam de bozomona to respecter p en prise dans to tiki sous 15 mètres na Prince malgré que Prince basali les dimension munene biso to respecter son prise to tiki sous 15 mètres na Prince terrain na biso ne bozomona sikfa les plans courant ils à quelques mètres bad boni joko tonga out nazo répéter au sombi au tongi au fandi mbala moko ba ba yebeli vision bazo tonga déjà ba complexe commerciaux le long ya makadam biso sundo zo mona fondation ya béton oyo bazo tonga complexe commerciaux moko boye bazo sala moi ezalamo à deux niveaux yango mona bandi déjà la fondation ya munene de la République Félix Tshisekedi na mulunga na Mama Denis Nyakero pona kende musika te na bani ko se présenter nanu. Le nom c'est le prophète de la nation de Batobengangai Moïse Kisebwe. Pourquoi prophète de la nation? Parce que ba prophétie oyonga na pesa opena pesa kabatu et ratakate et ça accomplira parce que les nzambe tata nde a révélé kanga ba biloko ba prophétie na ça don pour na mboka na biso Congo, pourquoi pas même na Afrique, pourquoi pas même na monde entier. Yong dozana mbasu ba traité yo boluki banganga kisi boke ba bacha kutimizo simbate boya kusifere panangai boko mona ozana miom ozana kiste balobi botakate nani aloba ke botakate eza makambo ya lokuta lukangai okobota mama mboko seja awa tubote wana pasa nzambe akumisama kimbango alobaka ngai miso nanga esuki awa mais oyo akoya akozala elenge akosala koleka ngai maladi nyonso oyo zanango Mbote de partout, bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Diba TV. Oye kambami na papa edi munganga spirituel likambo na moto te maboko nyonso pembe lokola motema na ye moko. Bayimboka lelo toyeli bino moko ya ba message oyo yingeli na kati ya internet na ebandeli ya semaine oyo tozali biso soko yebate de gauche à droite problème nini e komeli biso lisusu oyo ezalaka ke nyonso tozoka bambela toyaka kosolola biso na bino mpona bokaboli likambo oyo ndenge esali biso mikolo ebele oyo esali biso mikolo ebele ya pasi koleka tolingi toyeba basource nango totambolaki tokoti bankete basango ekei de gauche à droite ya liwa ya ndeko oyo atikaki biso na mikolo euti koleka misato mine awa na ba mois liboso à 4 à 5 mois passés na kombo ya Vali Amisi. Vali Amisi akufiliwa moko oye bimike moto abomiye ezali moninga na ye. To mona ki on a ba petit vidéo pe basango etambula ki par-ci par-là. Oh to moni monsieur oya bomaki mukeni mwepu akomi na niveau ya Afrique du Sud ba misuba moni na niveau ya Botswana ba misuba mona ki akei nzela Angola ba misuba moni akei ti na nzela ya mboka o nini wi Angola akiliki nzela ba Congo. Vali Amisi akufi liwa moko ya mabe oto bengaki biso nyonso tala mutu nini oyo yo koki kopesa confiance tala pe susu mutu nini oyo koki kosola na ye tala mutu nini okoki koyebisa makambo na yo soko ozwi ma marché na yo ozwi mwa cope na yo oza kosala sala ningele na nani oyo koki kozwa litoi koexplike ye problème yo za nango. C'est le cas ya koyeba pe susu bakamarade mosusu ya kimokolo précédent de vie okutela baninga mosusu kaka lole na loyenge tobengaka bango baninga ya loyenge baali o bato babendaka mingi mwa kopo
akutani na moninga mona loyenge ba mama o bakendaka nzela ba Dubai ba Turquie ba wapi bakutanaka na baninga mosusu na bandeke na ba avion kosala ba relation tozala ba masapo wana ebele o lelo so tobi tokitisela bino basakombi wana bokoyoka mawa okomona mutu mosusu azalaki na ye moto malamu na nzela malamu kaka baninga basili babebisi mpona nini motema likundu mutu aza kolanda mwa vi na ye nzambe apamboli mwa moke le temps qu'il a eu cette peu d'argent là il peut avoir aussi confiance de parler avec ses amis ou bien de leur dire que non talanga na zumbongo na ndenge na salaki boye na zongisaki boye mais okomona toujours bato wana bazaka bali kundu oyo balinga kolandela ba problème ya bato bakoki kotinda pe ba assassin baye koboma yo tote komona ndeko oyo akuteki nzela ya Dubai asaka ba faire na ye ndenge tomonaki liwa na ye awa na Congo babomi na hôtel. C'est la même chose avec la mort de Vali. C'est la même chose na mort ya moi na biso Wilfried ou atiki biso. Azui moi bambongo na ye a posté on a partout na ba réseaux sociaux na ba TikTok par-ci par-là. Bato batondani na motema impur, motema mabe, motema likundu, la jalousie, la haine. Bato wana otolobaka ke bazala ta lokola biso ba papa edi. Motema pembe, maboko pembe, makanisi pembe lokola nga moko. Bato wana bazalaka ti baza toujours ba dérobeur les mauvaises cœurs tala ndenge bakitisi elombe mobali vani amisi na bakotise na sa mabele likolo ya meya. Il a trouvé un certain mec au basali relation avec mokolo. Il a trouvé un ami basali relation na bomwana. Mais moninga wana comme azaka toujours moto abotama na haine na vie na yi. Bato musu bazui ba utiliser. Parce que il faut kotala parce que muke na wana aza moto akofana na États-Unis d'Amérique. Mais se retrouva pa na biso na Congo lolenge nini? Akomaki na Congo na sije nini? Likundu. Parce qu'ayebi ke Vani asoka ba marché, c'est un entrepreneur, asaka ba faire na ebele. Lelo nga papa edi na ba marché na ngai na ke kobetela baninga. Mais na kati ya lisanga baninga za kobeta. Soko otambusi makanisite okokoya na baninga to bengi basende. Basende baza lokola ba beni wana. Ba beni mukwena wana beni wana wa bomi Vani boskisenga pona kotatone maloba. Bango ba genre wana. Alors faut que ça la attention à qui tu peux parler tes projets, à qui tu peux toujours même te proposer tes paroles, bakambokoza nango yebisaye. Akosunga yo ou bien akosunga oti. Mutu nyonso aza mutu akobetela masapo na oti. Mutu nyonso aza mutu akoyebisa position ya vie na oti. Mutu nyonso aza mutu teke nonga na za place songolo pakala na kolekisa mwa tango. Ça ne sert à rien. Baimboka esali pasi. Tolobaka mabele e gangaka. Tolobaka bancentre na biso ba existaka. Vous savez une chose dans la vie, soki o mesana koyiba, yango balobaka ke oyiba na yo, mais mokolo moko ezalaka ya Nzambe. Donc 99 jours ba pesi na bango. Ce sont des cas. Beni mukeni abomaka. Parce que on a déjà des histoires o toyoka ya mutu wana. Ya garçon wana. Asi aboma mutu moko pe na katanga. Ezali toujours ba mission moko batinda. Il a plein de dossiers. Alors, biso to ko remercier na justice na biso congolaise, pe na justice o ya Congo Brazzaville o basali, pe lisusu to remercier ba centre parce que asi akendaki. Maloba oyo ba parents ya Vanille balobaki. Maloba wana de effréné. Maloba wana de stoppé. Maloba wana de sali ke moyen ya kima ezalité. Nde sali ke akomi kilo. Baimboka. Toliaka o ezali ya yo. Toliaka o ezali ya yo te. To sepelaka na o ezali ya yo. Mingi baseka batu oyo bakoma kovanda azoboya na ye ba problème. Parce que mokili oyo toza komona etondi na makambo ebele ya mabe. Na ba réseaux sociaux makambo ebele ya mabe etondani na kati ya mokili oyo. Bato ebele bazali ko envier. Ozali ko lula, mais ezali pa unité. Et ezali wolote. Quand tu vois ça,
oluli yango moyebi munganga spirituel te oyebi ngaka na matalatala nde okomona ngai nga mpe nayebi yo bongo moyebi spiritualité biso tolati na banzoto te oyo tokóma komibatela nango tokóma koboya koevite mpona topesa ntango na nzela na biso ezala molai parceke bato alikundu baza ebele bayimboka oyo bokolanda lelo émission oyo tozwa spot moko publicitaire ya mama Guylaine Kota ebongo tozonga na mozindo ya bavideo ebele toyeli bino oyo ndeko Israel Mutombo asalaki pe petit video na ye epuis na bamisuka mosusu na kati awa ya kati lisolo na biso ya mokolo lelo oyo nga na ye kote ya bino kolakisa bino ke ndenge nini mutu wana akomaki na niveau ya koboma moninga na ye mpona meya mpe na nsima ya liwa wana ezali na bato batindaki yo bakommanditeur baali limine ye mpo biso tozwa marché wana alors lelo eske bakolala pongi mpo bakangaki ye beni dimanche lelo toyali mokolo ya lundi eske bato wana bakolala pongi ere bazobengisa beni mpo akota na Kisasa ezali mardi ekozala nde nkita toyebi basabotage ezali me tofongoli mbuma misu na gouvernement mwana mobali wana beni akufa te il faut aloba on en est marre de ce genre de gens de personnes comme ça bacrime wana fo esila pe justice congolais botelema fo bolandela liwa ya mwana mobali akufaki nzela Dubai oyo ayaki na Kisasa bolandela pe liwa ya mwana mwasi oyo Wilfried toleka na spot publicitaire ya mama Guylaine Kota mama social mwasi mayele ya tonda bomengo na moto na ye bomengo eza meya te moto na ye ayebi komi créer tala ndenge acréer eloko moko ya kitoko akopesa lopango na talo ya lipa toleka dino media na mosala kitoko zali kosala mama Guylaine Kota akobosa na ote asa bengaki nga yebisa dino ya ye pe eteni ezali tozwa yango ebongo tozonga na lombango na makambo lelo tokosola biso na bino ndeko papa ndeko mama ndeko mwasi mpe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to mpe terrain mpona kotonga balobi kima na lombango na Njili brasserie référence rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Homme et Travel okozala mobimba moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion mpona baoyo nyonso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na maluku centre nsele nsima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi mpe soki okei okutana na bango te benga bongo na numero oyo 089 91 51 27 51 to pe lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500 okozanga te kima na lombango soki ozali bongo na mbongo na ndako kofandisa mbongo na ndako te lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili brasserie nalobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna okozwa mabele na yo na kimia na makelele te koma kolo lopango koma bongo mama bayer to bayerese adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebeya à numéro 195 immeuble Sadissa référence Fika premier niveau na localité okozwa bango mobimba. De retour na kati ya etando na biso ya kolobela makambo eleki ya
ndeko Vani liwa ya ndeko Vani oyo tolobi mokangami mokamate l'assassin le criminel bande des escrocs bande des aventuriers batie ko bomba ndeko na biso Vani amesi pona te bazwa oyo banga bazwa na se ya moi oyo ese okolia ngo pe malamu tozwa pe image ya ndeko Israël Motombo oyo tozoki pour tout la ça toujours bayimboka oyo bazalaka babone na kati Diba TV oyo bazwaka tango kote ba chaîne mosusu te baza ko believe biso tozwa yango. Bandeko nanga ba Congolais, bonsoir. Nazui Maloba pour nous féliciter mais en même temps pour encourager. Bonne nouvelle, to féliciter Banani. To féliciter la justice et la République démocratique du Congo pour la qualité à travail na dossier ndeko na biso Vali ou yatika biso. Ndeko wana kufaki na ba circonstances moko e chokaki opinion. Biso le stokoma ko luka nani abomie. Bien que tout le monde ait na vidéo, mais la justice a comme une difficulté à mettre la main sur le présumé assassin ou yabomaki ndeko na biso Vali. Même famille espoir ezalaki li sosote. Monsieur wana kimaki baluki na Congo Brazza, baluki partout ba comme on a été. À une certaine période, on a eu information. Le monsieur serré en Afrique du Sud, il a été, semble-t-il, arrêté. Et puis après, tout le monde a qui suit sur la carte de dossier. Mais malgré tout ça, notre justice, oh, les lieux chapeauté par monsieur Guillaume Ngefa, ministre de la Justice, ministre d'État et garde-sceaux, Bakanga Kima, Bogoté, ils ont continué à travailler. Mais peut-être la manière de travailler maintenant est différente. Un peu de silence, avec beaucoup d'objectivité, na sérieux, va réussir en collaboration avec la République du Congo en face Brazzaville, na collaboration na bango et puis na diplomatie au basa la lelo judiciaire et ça qui est au résultat. Je vous annonce, je vous confirme, quand vous allez remarquer avec moi ma vidéo, la vidéo tout à l'heure, que le monsieur Béni Mouepou Mokena, Oyazali présumé assassin à Liwa Vali, Bakangi na Congo Brazzaville. Bravo na ministre de la Justice, na appareil judiciaire Mobimba. Merci pour la bandeko ya Brazzaville, pour la collaboration. Justice est à la frontière, grâce à la collaboration, toza la ngolelo. Finalement, ba famille na biso ba Congolais, toza la éclairé, nani aboma ki Vali. Et salama ki ndenge nini. Nani atindaki, nana pesaki mibeko, Bokolanda. Extrait tout à l'heure, ndenge bakangi, ndenge moko baza ko interroger moi mouke, o eza bosolo TV za radio, c'est en exclusivité. Bravo à la justice, parce qu'à un temps record, le présumé a été arrêté grâce à la diplomatie judiciaire. Oyo, le ministre Azako Sala, mais aussi grâce à la collaboration au Congo Brazzaville Tozanango. On suit en image, Bandekonanga ya Tolingo Banasamba Iposo Malikolo. Ça va passer par eux. Mais les sacs sont là, c'est bon. Non, parlons d'abord des vrais faits. Le gars s'appelait comment? Valé Amissi. Ouais, tu as dit que tu as tué avec une arme, c'est lequel t'as donné? Un peu maca ou un peu? Je ne sais pas, on m'avait juste donné ça. Hein? Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste donné ça. Qui t'a donné l'arme pour le tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là... Tu n'as pas peur, tu es à la police ici. Tu es dans mon bureau. Pour ma famille à qui? Parce que ces gens là-bas, ils Je n'envoie pas les images là qui. Ils seront payants. Ils seront au courant. Ce sont des gens de... Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. Et il y avait des gens bien avant. Vous avez dit que vous allez tuer avec un peu macaque, on vous dit ça. Je veux vous le confirmer. Oui. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enterré où? Non, il n'était pas enterré. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont venus, ils ont pris... Rappel de corps. C'était sur instruction? Oui. C'est comme ça, vous avez agi sur instruction? Oui, sur instruction. Quelqu'un de très haut placé. Quelqu'un de très haut qui vous avait instruit? Ok, d'accord. Oyoki bino moko mwana mobali oyo ndenge azali koloba ayebaki te na kati ya biro nazali na kamera ayebaki te nakoki kotanga kombo ya moto oyo atindaki ngai te mpo nakotya famille na ngai na problème dona bafamille boyebi ke boza kobokola un criminel na bafamille boyebi ke mbongo boali kolia eli mbongo ya masumu na bafamille boyebi ke mbongo to simbaka eli mbongo moko démoniaque
ya lelo kwa bandeko mosusu batangi kelasi basilisi mais misala ezalaki te bakoti ba science occulte bakoti banzela ya ba réseau ya mabe po basilisaka bafamille na bango mokomona na kati ya bafamille na bango bato bango bazali bakokitisa sa mabele baali bakousin mais ya bango moko bapropre babombi alors bapropre wana bayebi bamakambo bandeko na bango bazali kosala bolandinga malamu bandeko na bango bayebi ke frère na biso akota science po aliaka bandeko wana obi azwaka bangenge ya bandeko wana mosusu keba yo okosuka mabe yango ozomona bato wana basukaka toujours mabe ce sont des cas pareils motema mabe la sorcellerie vie ya bato ya lisala na motoki na yo nzambe apesi bato na bato bakapasité oyo ezali supérieur na kati ya ame ya vie ya motu mosusu akozala mayele mingi te na kelasi maza na bomwani bobombo oyo tolobi bokati na ye bwanya ya bomoto ezali eza kosala aza kovivre mais yo étouffe yango peut-être wana mpe azali innocent spirituel akoyeba te lolenge nini akoki kobima bavegla ye na bavie bamasanga bamakaya ebele bange ebele bapesi vie soki azwi kaka meya mbangu pup ye kuna aza komata bapromotion bato wana basukaka mpe mabe Ediba TV ezalaka toujours mpe na basurprise na bango oyo tozwaka mpe basport publicitaire ya bato babengaka biso parci parla na bakala bino ke kohésite te benga papa edi tokosala mpe ya malamu mpona yo na kati ya émission oyo tolobela makambo ya assassin oyo beni oyo azali ranger moko na bacriminel de famille oyo azali ranger moko na bato bandima ke ndeko na bango asa kota bosoto spirituel mais aliaka na ye abomaka po bango baza na besoin ya meya pourquoi biso te pourquoi bino alors eza na bato bazaka toujours concerné na makambo monganga spirituel na te yaka ezaka ya kitoko na kati ya émission solola yango to solola yango ou soit le marteau sur la table nde omoni lelo eza na ndeko frère moko na kombo ya Freddy Shungu aza kose produire concert kitoko na kati ya Katanga ya betaka musique autorobi musique religieuse azalaka pe na Afrique du Sud awa sikoyo akenda kosinstalle na Katanga place oyo aza koevre liloba ya nkolo ali kopesa place na makambo ya bonzambe ali kosala ya honneur monene ya makambo ya musique chrétienne na kombo ya Freddy Shungu. Freddy Shungu akobeta mokolo ya le 25 août 2026. Junior, tshela biso mwa ba séquence ya Freddy Shungu. Oyo tokomona ye mokolo ya le 25 août 2026 na Lubumbashi précisément na kati ya Katanga place oyo Freddy Shungu akoteya akobeta musique oyo ya bonzambe religieuse oyo ezali koteya maloba kitoko na kati ya banzembo wana tolanda yango na bokebi mpe na bwanya. Oh,
batoto ya Katanga tozanga te mokolo ya le 25 août pona kotia maboko na ndeko na biso Freddy Shungu oyo asa komi permanent na kati ya Katanga abanda kopesa bino toujours ba les meilleurs soka silisi tourner na Katanga kokweta Kolwezi Likasi Kasumbalesa Zambi amati susu nzela na ndenge programme atindelaki biso na kati ya Ediba TV kamami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te maboko nyonso pembe 2026 na yebisaki bino ke ba programme déjà ya kitoko ezali koya mokolo ya le 8 août 2026 tozana concert moko ya monene na commune ya Mongafula oyo tolobi nzinga ya Mongafula le 8 août ezali nsima ya lobi awa tozanga te pona ko soutenir artiste na biso na mokolo ya dimanche chez Mère Joe sur bypass toujours arrêt dépôt oyo epai wapi artiste na biso amesana kopesa la bonne musique na kombo ya Gino le Boss oyo abengi bana Ipen bana ya Delvaux bana Ozone bana ya Cité Verte nzinga nyonso bana Lemba bana Ngaba bana Matete ebongo bana Livulu epai ya ba professeur bozanga te na bana Kindele boya ko soutenir artiste na biso otobengi na kombo ya Gino le Boss. Gino le Boss akopesa biso ba le meilleur na mokolo ya le 8 août 2026 tozala ebele na sima ya Gino le Boss. Bayimboka pona kosukisa mokolo ya lelo émission na biso tozongi mwa moke na maye oyo nga papa edi na yeki kopesa bino ba grand message ya koyebisa bino makambo oyo etali motema likundu mais poto progresser nango tozona no spot publicitaire ya mama Sheila oyo asalaka ba le meilleur na kati ya Ediba TV et puis na bana oyo bazali ba orphelin ou basanga ba parents basanga ba boti baza ko strembale na balabala mama Sheila mwanda alalite toujours spot publicitaire Gino le Boss Gino Media Toleka Bien-aimé dans le Seigneur, Nazali chez la Mwanda Fondation. Naïli sous les bourgeons, na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozanango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na yeli sous les bourgeons na pona kosenga bien-aimé bukanisa bana na bilamba, bukanisa bana na kolia, bukanisa bana na minerval, bukanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Ata 17 $. Asinga yango te ongela ba 17 $. Nakosala mbala moko transfert na compte na yo bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eufara yo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babelani na ndako me alobi na osala te po nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobetelisa na bagrâce ebeli lelo na osaka motuka na motango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te tout na kati ya chaîne na biso Ediba TV ekambami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te mwana nzambe maboko nyonso pembe toye kolobela likambo oyo ya ndeko oyo assassin monene oyo abomi moninga na ye likolo ya meya biso bato totikali na se ya moi oyo toyebi ke bade Robert ba esprit mabe bazangaka te bazali toujours kobotama
la haine ezalaka toujours na motu oyo amesana kozala na haine ezala kote ya basi ezala kote ya mibali tosala ngele meme na basi ebele tomonaka na sa moi oyo bokoseka na ye monoko ntina suka me oyebi motema na ye te oyebi mpe makanisi na ye te faites attention na moto oyo koyebisa likambo Ediba TV ezalaka soki epesi eyaka mpe kosukisa na bamessage oyo toyebi badédicace oyo topesaka na bayemboka oyo bakambaka chaîne oyo bazali kokumisa chaîne oyo bazali komatisa yango na bapartage na mwa baaide financière epuis aide ya makambo ebele oyo ezali kosenga biso awa lokola Dadi Nitu leki ya Pasteur Dora na mboka Belgique topesi bino mambote epai bozali Fiston Kabwena Simplice de Montreuil bana nyonso ya France Franck Matasula Aimé Kalemba toyaka toujours kopesa bino mambote na mosala kitoko bozali kosala na kati ya Ediba TV na bayimboka oyo balandaka biso na bokebi na bwanya sans polémique Dodo Bianchu ya badodo mwana mayele tour du monde alobi ya kotika Ediba TV to ekangamami na kulutu na ye monganga spirituel toujours loboko comme donc cas premier P bazali ebele Dove Menama na kati ya retrouvailles des anciens de Mongafula bayimboka tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te tozwi ya biso yango wana bye bye. Mais les sacs sont là, c'est bon. Allez-y. Non, parlons d'abord des vrais faits. Le gars s'appelait comment? Valé Amissi. Ouais, tu as dit que tu l'as tué avec une arme, c'est de quelle catégorie? Un peu Macao ou bien PA? Je ne sais pas, on m'avait juste donné ça. Hein? Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste donné ça. Qui t'a donné l'arme pour le tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là... Tu n'as pas peur, tu es à la police ici. Tu es dans mon bureau. Pour ma famille à qui? Parce que ces gens-là-bas, Je n'envoie pas les images là qui. Ils seront au courant. Ce sont des gens de... Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. Et il y avait des gens bien avant. Vous avez dit que vous allez tuer avec un PMK quand on dit ça. Je vais vous le confirmer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enterré où? Non, il n'était pas enterré. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont venus, ils ont pris... Ils appellent le corps. C'était sur instruction? Oui. C'est comme ça, vous avez agi sur instruction? Oui, sur instruction. Quelqu'un de très haut placé. Quelqu'un de très haut qui vous avait instruit?